Yampaka aza déjà na un pas dans la team. Bato ba Hollande biso ba na pour savoir le bizarre vrai ou faux. Ngana eba comment on a fait une mission na ngabo na 95. Lelo tango na mona affaire ba kidnapper nyoso ba pembeni na mona ba moto. Ba ma mususu ezoza même ngamo nde mona na kata motema na na likamo ezo swanga. Mais surtout confirmé déjà Yampaka a bazolela. Bon, toi aussi, ça, deuxième épisode de lobby. Ce qu'il faut s'adresser à faire rigolo. T'as la caméra, Yampaka. T'as la caméra. Il faut s'adresser à une. Donc on a les lunettes, on a le chapeau. Amel le Yampaka. Yampaka. On est à Makambo et Kuzome Sony. Tant bato wana bazotanga kombo artiste mabe mais alors que za bongo te banani bazo finir artiste entourage bato bon finir artiste c'est entourage Charlie Kabea websenga na sola moi ja pasteur héritier bongo ya Julia aux États-Unis mambo tozo sola to marché ba monter na otanga ba kombo bato te mais tina comme na 5e épisode na otanga na pena na poso tanga te mais na poso kotanga no kombo mutu te loba kaka mabe oyo zomona bato ba obtenir nga rigueur soki na monoko na komi ko finga fe na otikala ko finga fere ata mukolo moko tango loba ke otikala ko finga fere ata mukolo moko te c'est-à-dire que makambo fere okota pena lisusu te oui yango nde na langage na lingai tango mango za précis la bato nyonso dans le monde o botala lelo tibo mona page affaire muta gérant autre ici muta koma ba français na mabe wana ezara tresi ezara président bolinga boya okosela président biso makamna mutu mo boya azokoma ne français mabe alo atika suki bela koma okosa bato ndi aza intelligent basala groupe mo boya ba etufaka bato bato ngana ba maître mais maître azosala makamu susu ndi eso batia bunda bitumbo maître obunda okobunda banani wana pe comme il faut banani bato bakina para baki job comment peut-on se job oui être si yenda ebi groupe na bango yeto coincé juba Tracy yende fois binisa groupe ba sala bakina para bato vraiment est-ce que wana bozana souci artiste bozana souci nte maman nazolo baba président fan nabi ya isobo ezara nso moni gouvernement bakanela ke na yolosi donc moni a gouvernement comme yolosi desate bakota ba marqueur kuna ya kina koma te sikomoni ngana koma kati kuna mais ngape malgré bakanela yo be bakanela oti mais na koma raison bakanela oti kuna ya batuka kati bozo kumisa fere mingi mwana ngiringi nga fse ba te aza mwana district afuna pe mwana kisasa pe congolais to kumisa siko tala ba risque wana nga naloba eloko mususu naloba ke eza makambo ya tomema musala ya moninga bien tomema musala moninga na motema mabe te mpo biso nyonso na bango toliaka na kombo ya feri soki feri azomata eza ke biso lisu makambo ezopusana soki tozolinga tobetisa ye shit bato babetaka mabaku kombo ya artiste ezokende malamu te bato baya te obanda bango mabe invitation lokolaka ardoise mais avec divin invitation en bois netika kabasali ya mona Joseph tata moboko ya grand menuisier invitation en carton na ba fololo nango jardin de Dieu invitation ya boy bongo ya mukolo fait tilata mabe maison divine a bosali binote a tcheli binope promotion ngolé ya pamba maison divine bali ngamboka boité. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. Congolais solo. Voilà, bonjour à tous. Bonjour. Et puis bonsoir Nabatuto.
bakozwa libaku ya olanda biso na ngonga oyo kosenga bango batala biso vraiment bambote na bino mingi na bato bolingaka kolanda biso bambote na bino na babone na biso nyonso tu ya Congo esengo vraiment bonne journée na bino esengo ya kotala biso ndenge botalaka biso vraiment esalaka biso bien boza koappuye biso bozotindika biso po tokende ti liboso vraiment un grand merci à équipe technique nyonso tu eza koaccompagner biso lelo na émission oyo Clégie Show Clégie moto Clégie Show hein Armel Ombo na comprendre to pesi ngote Berlive ngamente misapika ka boye pesangelo wana Berlive na yayo moto mais to bandaka na biso na show après to la na biso na lo un grand merci à toi général manager Clovis Fimpa hein vraiment bah merci na yo ebele pourquoi pas na maman Doris Fimpa et grand prêtre Maya Moto Maya tout moi griffe au Torolata yango ti na ti ezara griffe moko Maya Moto na pesio bambote belé moté maman Timba pourquoi pas na massa na gouverneur de Washington il y a Frank André Medi na pesio bambote belé puis balongonia d'Acosta Patrick d'Acosta na pesio mbote pourquoi pas na pasteur Dickens Ngoma moté Maya il y a Karine Makazi depuis Johannesburg. Je vous salue aussi. Je suis pas seul sur le plateau. Nazana Yampaka, autour de terre au solane. Pour ma cambo, ils ont chaud. Ils ont moto. Armel Ombo Fongole Nanga, Batbazo déjà invité Nanga. Bonjour Yampaka. Bonjour Clégie Show. Bonjour Nabatunio Sonabi et Pamela Mbolo. Puisque Nga Joël Tampo et puis Guy Basket double continent. Jaroul puissant et puis Star Mi de 3 fois Star anniversaire de semaine. Ok Star Mi de 3 fois Star. Champagne de Géza. Touba Ngayo Makatifo là quand équipe là surtout à na plateau ne vraiment ça na ok. Boda Fashion Yves Cléter Mobile Jonathan Makengo prêtre Dina Makengo et puis Rosie Matadi. Tu es normal Dirango Biuma il faut na peso pe suka na noko. Dirango Biuma je te salue. Yampaka. Yampaka. Déjà Maya Moto Dirango Biuma bazabatu na biso mais Yampaka vif du sujet téléphone na ngelinge panza. Deuxième épisode. Yampaka. Il y a 5 cartes. Yampaka. Pour la nanga na kio. Yampaka. Sans abonner te na kio s'abonner pour les lots. Bateau tout va remettre libaku ya kota l'émission. Faut pas s'abonner. Faut s'abonner pour l'épisode millénaire. Et puis on va s'abonner pour wando mona makambo bien. Challenge za ya 20K. Soto komi na 20K to pesa bino makambo asika. Soto komi na 30K bo mona pe makambo asika. Donc c'est un peu ça. Yampaka. Qu'est-ce qui se passe dans leur tendance? Ye nanu ngana eto zwani te mais na yebi ke Laurent babika kimé na mbongo mais babika kimé na mbongo mais ya ye nanu na zui information nango bien te bon so pe Laurent kimé na mbongo Laurent pas ko kima na mbongo ye mo te c'est ka kimé na ba donc eza na groupe ya ba kidnapper ba tu basa na OK ça fait bazo kidnapper bato bazo kidnapper ba autant ba kidnapper mona na bana basité au monité que langage wana bazo kidnapper bato eza moi propre to rechanger en ça eza propre yango yo ya conférence de presse ozo imo te na zo coupage na ozo aki ba kidnapper o déjà ba journaliste obiso lelo to comme swana na bango po ba finga artiste fait rigola te eza ke bazo réclamer ke ba sala ki musala na bango ba zui eloko te nani azali mokonzi na makambo ezaki Laurent na suite na ye wazalaki na bango nga nayebi je ya bato wana ya clique wana bakinaper bajarul soki komoni nani peut-être Jobleg na ye bakabaka babaza wana groupe wana au moins na vie ya passe soki mutu ata na cabine te mutu avoza pembeni artiste monene faut ata na cabine téléphonique oyebi ke na kontaka na eloko et ozala mawa mingi donc eza na triste mawa ya mawa lelo to beti concert mo ya réussite total mais bato ba ko sala musala ba na conférence de presse ne ba pesa bato ba coupage neti biso to za droit coupage te to za bananda non le maman po ba golo nyonso baza partout dans le monde ba comprendre groupe wana bato bazo kidnapper bato bakangi ba biso pourquoi pas to kanaper ba to tsaba na makala po ba kidnapper ba nani ba kidnapper ba journaliste oyo ba yaki ko sala musala pour intérêt na biso ba kidnapper mbongo mais oui pour intérêt na biso ba goloa bato baye kosala musala bowiye bango siko tango bakotambola na bakoye bakotanga kombo nani mabe ya feri
mais frère aza na droite ya sala musala nyonso ye moko et bon tina ba poste ya bato ataki chargé ya communication eza pona mutu nyonso atali makambo ya communication etalié alors bato basali misala ya communication ba moni mbongo wana te ba moni te po ezalaka partout artiste nyonso mais ezalaki na muto ba tchaki na département là comme chef ya communication kasi Laurent Tendance le Laurent Tendance mbongo ebimaka na maboko na c'est vrai. Nabi pour ba journaliste mingi bazwa raté to sur la série na mona ba pesa plus de 20 journalistes internet $100 na pesa mettre États-Unis mbote ye mutazong sanga jour wana ba Berlin nga mete azala wana bazolanda mbongo na ba Jestumba la pesa bino ba mbote belé ça va biloko bongo vient nga pas 100 francs na Toulouse bolela te kolela te za makambo yaka zoto bobezi na libulu molimo te zoto ezini na libulu mais molimo te kolela te za makambo yaka donc pas 100 francs na Toulouse kolela te John Ka les privilégiés kolela te donc le principal kolela te za makambo yaka maman non loba muto aza mayele bienvenue suela ebi sans salikam na zoloba donc passe artiste o aza na niveau ya chant na degré wana entourage eza mabe entourage eza mabe Charlie Prince a hauteur le entourage beau démarrer aza na raison moi j'ai des émissions beau démarrer Charlie Prince aza na raison eza na ba point mais quand on go détailler na lobby neti Laurent Tendance sona salani chef communicateur communication nini obango ba pesa oyeba ke récite à stade oyo biso banda campagne à stade depuis mois de janvier dès que fait rigola le bar que tokosi la na touti aéroport to yetu baluki boy na quoi toujours réclamer presse photo bete loko a komi na Willeri na rompa Willeri bike na mois de juin to aussi la na loko na sultani a confirmant to yetu bandi campagne batari ngambo ba Elvis Yanfou ba Gouvre les Gaulois, tout dans tout bandi de la presse, tout bandi campagne. Tant tout bandi campagne, on a l'élo au monde à nyonso et salami. Tant que tout ça la campagne, on a battu se kabisu. Ba sala nini. Et ça nika bato ba se kabisu yé Laurent Kene ko liana ba meli ba pesa ba on a ba $50 $50. Nga tina mbongo te na osana ngelo te nga za leki na nga za millionnaire type Bokana lauréat de Bruxelles donc na ba te belé ba senga rayi type Bokana na pesio pe na ba na ba te belé ba otsa sa monoko na ba senga rayi nga pe na ba ndo senga yuvi ba no apesaka type Bokana na ben ko mono 3 fois mon ex préféré mon ex préféré donc neza wana eza makambo ekuzo mema na soni tangu bato wana bazotanga kombo artiste mabe mais alors que za bongo te banani bazo finir artiste entourage bato bo finir artiste c'est entourage Charlie Kabea websenga na sola moi ja pasteur héritier bongo ya Julia aux États-Unis mambo tozo sola to marché ba monter na otanga ba kombo bato te mais tina comme na 5e épisode na otanga napena na poso tanga te mais na poso kotanga no kombo mutu te loba kaka mabe oyo zomona kombo mutu kotanga mabe zomona balingi te bato bapusana pembeni ya feri na ozosalela ye musala ya bien ba président ba lelo fan club elongwa mokili koma développer koma ba groupe WhatsApp ba président Nilor na PC Mbote ba président ya groupe WhatsApp nyonso o tozana bango 38 o ba soki basaka na besoin bakutana na presse akoloba bon bosola na bureau mona fia nazoka moi motema mabe ya nini naza na mutu mona poto atinga sala 50,000 t-shirts et ya bateka yango na valeur ya $10 50,000 t-shirts pour nani na 3e épisode na obenga ya main libre pour na concert ya stade pe apesi na pourcentage pour na artiste abike artiste akozwa 40%. Yé le la somme pe marchandise na ye na ndenge a décorer ça va aleke pa mutu moko na orchestre wana yende mutu otanga komwa mutu amu na téléphone aleke pa mutu mo bon nini talabo mutu abi e bon intérêt na nga nini yozo linga kake intérêt ya faire mais alia ka pona faire jaloux yé pas un intérêt na mambeza minene au moins ba guerre mususu neti ngaboyi lokuta mabete kofinga faire eza pasi na vie
na moni lo na fingile te o comme na pon finga te na bien mususu bato ba kanisa ne na osolola ndia te na ko finga fere te za pasi vande na lo ba pasi pasi nga so na bilika munanga na saila na fanda na bino ya pasi pour na finga fere za na qualité ya musique nyonso mais fere za lo okapi photo lengi la kai mais biso moko bato toza pembeni ya okapi tozo bomalisu okapi basala groupe moko ba etufaka ka bato ngana ba maître mais maître zo sala makamu susu ndiye so batia bunda bitumbo maître obunda okobunda banani wana pe comme il faut banani bato bakina para baki job susu ko ba peton so job oui Tracy yenda ebi groupe na bango yeto coincé juba Tracy yende fois binisa groupe ba sala bakina para bato vraiment est-ce que wana bozana souci artiste bozana souci nte maman nazolo baba président fan nabi yampaka s'il te plaît ngamona sengaki yo otanga bakombo ya bato te obaye ngamona bagotanga kombo mutu mais non préféré mingi nini kombo mutu etanga mate mabe ya kanam na pese bu moni ndongo osingome ba big boy ba nini te lobi te il faut ba yeba na big boy en so inani mutu ba comment on courage ba biso esika to kanga fere na bolobi a obimate bolobaka nyonso eke pamba wana yo comme dans nom et pas Tracy lobby na butu nando l'accès na téléphone ba ma musu phrase Tracy na koma ba français mabe oyebi o ba ko c'est la reprise tant que mango ça Tracy tala batu nyonso dans le monde o botala lelo tibo muna page affaire muta gérant o Tracy muta koma ba français wana mabe wana ezara Tracy ezara reprise. Bon, on a besoin de la présidence, nous sommes à mutu mo boy azo komane français mabe alo atika suki bela comment ko sa batonde aza intelligent yampaka mutu o akena mbongo na bino eza Laurent Tendance to Tracy ngai naza na problème ya mbongo te ngai nazali lokola Martin Fayulu naza na besoin d'intérêt ya orchestre yozo ki $400 te na peine tina 400 te on a gagné na komba faire les 400 ya na bito zo ki 400 te po nazwa na nga biloko wana te mais neti $400 na yo ke la souci te on a gagné ka pour na faire nga za mutu akabila nga voiture to sula ngum na malembe voiture ngo ke Naftali Ramazani mama na Jibril ami intima Isha Libuna boyo kaka nga omoni na mamnete affaire lokuta mabete moi ba ouverture ya nga mon déjà na famille eza bien na garçon nzalate on s'est connu pondé tout ça na presque bana yolo na no compter gouvernement na yolo ngai mo na yolo Tarik mo na yolo des gars mo na yolo Nasib Asili mo na yolo doboyo kana bino na bino bana yolo bo sanga lelo lisu to bakisina muzeki ndingu mo na yolo ce faut total yolo eza na mon pepe biso zo lelo ndo moni biso boui et ça rend sur mon gouvernement bakanela ke na yolo si donc mon gouvernement comme yolo si des ate bakota ba marqueur kuna ya kene comme te si comme moninga na koma kati kuna mais ngape malgré bakanela yo be bakanela oti mais na koma raison bakanela oti kuna yani batuka kati bozo kumisa fere mingi mwana ngiringi ngai se ba te aza mwana district afuna pe mwana kisasa pe congolais to kumisa siko tala ba risque wana ngana naloba eloko mususu naloba ke eza makambu ya tomema musala ya muninga bien tomema musala muninga na motema mabete po biso nyonso na bango toliaka na kombo ya feri soki feri azo mateza ke biso lisu makambu ezo pusana soki tozolinga tobetisa ye shit bato babetaka mabaku kombo ya artiste ezo kene malamu te mais ozo reconnaître que bino mo bato bobetse ba shit mais oui nazo yebisa ke feri aza na biro te azaka na mikala azana birote fera zaka na mikala suite ya robimisa makambo nyonso tu eye na nini rage na ezali zela non lelo bino bo mona biso lelo to luba oyebeke toza pe na bato musu ba luba net ba garçon plaisir ba sa ba misala fort garçon plaisir depuis avant kutu ba magamba goufu ba ni na bine ba golo libéral banda ye déjà zala tongo les abe na bato ba sala ba misala ebele tozoloba
au nom de mbongo te mais au nom de makambo il faut échanger to mekana no bato asikabaya ko baza crédible yoka te nazo moni saka bato basala misala bazé deli na sens pour musu bokolo ba mais bino bolo baka pona bino bato internet pona bato musu bolo barati ce que to yeneti ce to meki kuya ce to sui bato roi Christian ngani to sui mutu roi ba gada Dieu merci gada ce to sui bato wana set no caisse ici. Pourquoi bango so bozui 7 et sili pour bango basala nini bango ba travailler gada na salaka ana tante ba pesi mutu $100 a pesi mutu $80 kisi ngani kutu to lalisa makambo wana asalonga makambo banzala mususu eza batu mususu tilelo forme na portugais yani bosaka na pesi mote trinita place aza forme donc nzala. Ozo comprendre que na makambo nazo sala naza epembeni ya artiste ya munene ya mboka ndenge naza boye il faut ngana zala kaboye donc faire soki apesi batu o baye ya presse $100 il faut bazwa yango 100 pour presse to bola rapé bomaka ouais ka presse oyo ndenge lelo to yaki soki biso bato ba minoko to zala te po ba misu na sona ba ngomoni o akoloba na ba kikoso na bino to kolakisa ngo wana yo intimida batu bongo to intimida batu bila tokoloba tokofinga ngaut na ozati oya kofinga lora tendance au mona nga ba petit muso basi ezani nyango ezani pona yeba kindumba na ba petit muso basi ezani nyango nyonso pour Laurent azalaki chargé ya communication na biso ya makambu ya martyr mais ti lelo batu nyonso toza to ba parents lelo na souci oyo souci on na so ba bisi Tracy akiotika batike na sona bato bibika okeyiti otano ba mbwenge za ngana tika so ba bisi groupe ne nyonso ba kidnapper wana ba olingate mais risque au groupe Tracy za na groupe ba oui baza tangelanga de kidnapper Ralph Lauren Azana kati Ralph Lauren nasuka Ralph Lauren bakumani Ralph Lauren azana kati Ralph Lauren non comprendre on a griffe na pesi maître CD Alamba Mbote maître Dodi Chungu na pesi Mbote maître Gege na pesi Mbote et puis maître Tive Igwe na pesi Mbote maître Kevin Cheval na pesi Mbote et puis na pesi Sumbote et puis maître Romaric et ali wate maître mais oui puis ba tout ba maître to pesi Mbote ba petit na ba petit na mais ça me panzani partout en paka a commis pas héritier watana bazo mona ona ba héritier kasi bonga zana preuve te to lobi boui yo lo bala biso c'est vrai ou c'est faux ça unga na 9 fois yampaka paraît-il ingénieur Marabouyembi wazabanga yampaka aza déjà na un pas dans la team bato ba olanda biso bana pour savoir le beza vrai ou faux ngana iba komona feri na misu na ngabo na 95 eza pasi ce na loba komba feri na yoka sentiment makasi à suivre tout changer un peu eza réponse te o mena pesi réponse ya mwana eza réponse te yampaka lelo tanga na mona affaire ba kidnapper nyonso ba pembeni na mona bango te mais na 95 pas à qui faire rigola ou azalelo azalaki une étoile Messi tango yaka Barça azalaka monsieur azate mais bato bazala na lisu ya omona ke Messi lobi ozala grand bazalaki ezo ne jogo na Karim Kivuidi tango yaka imana bato oui saute mouton et tu as mystique lobi ezala danger za bato bazali na misu wana voyage faire ça Nzambe nabia bama mususu ezoza même nga monde omonga na kati ya motema na na likamo ezo swanga mais surtout confirmé déjà yampaka abazolela déjà départ ezali peut-être même pas 100 francs à Toulouse na ko kende départ déjà ezali ils vont quand même prêtre il faut yampaka ozo répondre bisoti OK té na kende wapi na kende Jogo Jino vrai ou faux ozo déjà ozo comment pas what jamais jamais bon merci pas Claude Lukobako no ton Claude Lukobako no na pese mbote ayi mamto solo
mabe ya kanama yebi mamtu sola barbi vemba kilo ya mboka mais makambo ozoloba grand bis pa fait bokata yebi mutu kuta yebi déjà mamtu na kati jamais zaka pas faire rigola mobembo na mokili ezali wate elikenge po kitoko etona yo José Muteba po kitoko etuta mapeto vila la kosi ya sa vocal wa be mobembo na mokili ezali wate Jos Tumba na PC place à lelo oyo bon voyage na yo Jos Tumba lelo oyo Lacoste ozongi CV na opena depuis kala na lo barazara vie nanga Didier Lacoste vie na ngai adike chenda vie nanga mon souteneur na concert na e concerne ou awa bete na liberté te zaike nga za ina tant un jour on a pas peur va banda obeta na za ina tant jour on a pas peur va banda obeta so zaike ke papa va banda obeta te nga lelo so ina tiki koloba pona faire gola madame na loba pona lormbo Scusa nakangami ona kotika yete touti mosika na nzambe mais héritier watana BP obeta concert na stade na Matadi un mot pour na concert olina kendam sauf te nga tike no te na lobby bo un mot pour na concert no mona onde bonne chance na bike bana nyoso Matadi Stani Lukusa mon vieux place oza bana tout vraiment Matadi bozala wana na concert Cosa Nostra héritier wata Totorino ya tembe donc bozala tueur de mensonges aboma lokuta na mamutu donc o bakosa bato héritier alongola bozala aza mwana ya wingi donc bozala vraiment bo soutenir héritier watana soutenir Armel ombo na ngana mona yo awa tout le monde était un peu capena zo souhaiter héritier watana be concert les kabia ba kota te point monter mama ya bo mwana bato sala musani bi Cosa Nostra moto na tembe Totorine tueur de mensonges héritier watana ça héritier asilisa le kutano surtout bat bakosa kosa héritier asilisa na génération ok ndo na linga bu émission comme elle ndo mona héritier watanabe maestro Fabregas Gabriel Piqué la PC moté na lina mambote Mireille Totokani à Carlos Bila en tout cas le mona na ba piste na yiko la piste haute na yiko pour nous expliquer ba kidnapper pour ça procès ti et ti na 5 épisodes jouer examina yo be ba escroquer yo ba kidnapper mona te ngana muto na nyona ngata nga tekela muto eloko te nga sala ona sala pona kombo ya papa Hervé parce que nalingaka ye mingi yango na sala yango batu ba obtenir nga rigueur soki na monoko na nga na komi ko finga fe na utikala ko finga fere ata mukolo moko te tango ba ke utikala ko finga fere ata mukolo moko te c'est-à-dire que makambo fere ko kota penal sous te oui yango nde na langage na lingai mamba fere na kota lisute mais so lelo na biki na yini fere bon na radio na biso na ndako na oyoka fere na téléphone na ndeza na fere azana mutu akoyiko yina été pour aza éternellement Armel Ombo je sais pas bato bolanda biso boza plus na posa ya d'autre part d'autre part et ça la n'a pas si non mon le roi pas comme émotionné son abina lobise mingi ya koloba mingi magali kumu boto suka wana toto continue le sous soy malobeza au continue na ora nga nazana nga nazolinga o choquer batute nga mo pe nazala choquer te mais ça na bateau faut choquer baza tito comme en 5 épisodes na o choquer te mais nazolinga na loba o eza ba vérité musu mais nazape na batu o bazo calmer ngai ke laisse talakaka qui tu vois uyebite nazana bato pe bazo calmer nga laisse talakaka uyebi esali donc moi ba kidnapper bazana na ba avocat ebele bazana ba avocat ebele moi ti bataka monoko eza po ebike ba avocat baolandila lelo oyo oyebi yeneti jour wana awa eza na bato ke na loyenge pe nde baliesinga sikoyo wana bato nini na loyenge pe nde baliesinga kasi bato nini
ozolo balanga na tang olobi na ngana tanga bakombote donc on tanga bakombote t'es bon côté wana ngamona permettre parce que té et bon il y a ba misusu so permettre te ka wana ndo bon na permettre ba tout nyonso tout tanga bakombo c'est comme ça si kota on atali nabima awa na pourtour ya vite mais toute la place toza pour kota na donner nabima na pourtour ya vite na leki sima na kiti boye na sima mamu moto tozaka na biloko mosusu pe ngane na boye na koloba so na lobi ke mbongo no te lokuta mabete na nzela ya feri bato bakabila anga ingratitude ya mokili na ngate wana vraiment non Victor Nzao donc Victor Mbala Nzao na PC mbote place ça wana mokili na ngate donc naza reconnaissant net na reconnaissant na master na maître Zit balebele porte-monnaie magique et puis président à vie Manu Mwendo yazalwa Laura Sokoko et Panama donc wana naza reconnaissant mais eloko o ezotinda ngai ke na dégoûté koluba et mususu ko se pulmoner na makambo ya papa Hervé Zali entourage elingi et ça na moko azakana a impoli boy a mwinda aiba même façon de répondre batuti wana ayebi no tanga bakomba batu wana tuna 5e épisode na banga na ngati OK azana ayebi a lwa go ayebi donc alobana batuka insolemment na yebi te so azani ya matoni tangu bato nyonso bayaka pembeni ya artiste mutu akolonga na ndako ne ya mswazuna aina $5,000 pour la musique eza kwa drogue bato na bakarisaka bango donc eza na bempoli bazawa na bempoli balokoso bempoli tala mutu sepe mandefu ekomi makasi arempoli te ifo azala tendre na bato mandefu wana na musuku na mandefu ekomi makasi quand on eza ebele na pesi mais un paka pendant que tu réclames bureau eza bien te d'autre part ba communicateur le roi bino ba gouvre le gaulois ba bogard de la presse tout le monde ba bénéficier ba zozala toujours permet na mokonzi mais bino bozala te yango eza ke ezo créer jalousie netinga mama déjà bo soutenga na pas soutenir un an umoninga na mwana yolo ya tongo ngana nde na boye na fanda na batuti ngayo moni vi o ya mawelisa nepe balanda na pasi eza batu musu bakatela ba mangala ko gangela na père de famille boye yo moko zape mukala lulanga o gangela nga no boye ko wana lo baba gouvre le golo balanda ba gangela bango clergé na moni 2e épisode donc ici na en tout cas dans cette émission na boya naza besoin eza film tout tika batu nelengi lobby ou la websima batu robot c'est la 3e épisode jour pas 5e épisode non il y a jour 5e épisode dans la bon toi aussi ça 2e épisode ndo lobby ce qu'il faut s'adresser na faire rigola dans la caméra un pack dans la caméra ukoloba nini pour na faire rigola maloba na mokonzi boyita mabete. Après le patron de l'orchestre Jet Set de Ferregola, je crois bien c'est l'administration. Les chefs d'administration c'est DG Polo. Ce qu'il faut s'adresser à DG Polo, aux chefs d'administration et l'orchestre Jet Set. Il faut s'adresser à Nini. L'on la lunette, l'on la chapeau. Armel par rapport à DG Polo ndo la libo. Ya paka. Comprenez que nous sommes en direct sur cette émission Clégie Show, Clégie Motormel Pesangango. Tout le monde va réaction à paka. Moi déjà nous chutons vers la fin de notre émission. Yampaka. Dernier mot nayo par rapport à l'émission Lelo et puis dédicace rapidement pour dernier mot nanga pour l'émission Lelo. Je crois bien
révolte ezanga morote killer c'est azana poto na Suisse killer azana posa mbongo pour ça déjà na mboka ya réalité o batu balulaka na kende poto na kepo ponga na lia mbongo a visa mbale belé oncle nanga armand paka mneza paka junior zo mbongo so a visa mamna zolo ba batu na vivre na bango ba yebi ba misha mulongo ba yebi bato nga na za na bango ba yebi na lia ba mbongo na mbale belé killer azana mboka ya réalité o batu la raquette okini ti azo réclamer likambo Arthur Pouloulou tu es Dorcas Bolokoko tu es Liverpool batu tout bazo réclamer yango pourquoi si quoi ça pe na batu tibo tsa ba commentaire botu na pourquoi ezo zala kaka batu o ya boui bazo réclamer mais ce peut totali am sur Liverpool ba risque papa Liverpool a auto okufa ba pesi ata $50 ya okata na te que changera le dollar $5 ou 45 jamais total lisusu analyser maman na ya kufi eza même skotina na mwezo zani faire poyer ba makamu susu fonde bureau eloba na mais na ba fan susu ba komana ba commentaire ba lobi ke ya benga yibinote faire benga binote kasi yango bo retourna ngasiko ozolongo ko me pa hérité pour nani Daliano Mapanga na pesembo depuis maître Freddy Bosamba dans opération moi na Mombele batela Mombele na éviter susu nga loba mabe mais na oza na ba maîtrise ouais non mon na oza na ba maîtrise na loba mabe bato batala nga ba yebi na loba mabe mais na oza na ba maîtrise nga azana nga ya faire rigola pour na linga faire mingi ata na oloba lisu na makamu na yete mais na olingeka parce que asala ba vrai nzembo ba meya culpa sala ba nzembo ya kitoko o nga na linga yango na moto ya makasi bolingo beti ngai bolingo tali pakena ngate soni ba koma kobenga kanga akufa lobi on est arrivé à la fin de notre mission. Yampaka a fait ses dédicaces. Et pas tout star mis 2 ou 3 fois star, je te salue. Pourquoi pas type Bokana, hein, mon ex, la PCE. Secrétaire d'affaires d'homme. Yvon Kaïm depuis Dina Makengo, Jonathan Makengo, prêtre, Rosie Matadi, puis Pamela Mbolo, Priska et Joël Tampo, Moubembo Namokini, Eza Liwate. Ok. On est arrivé à la fin. On se retrouve prochainement sur notre numéro. Ciao. Obanda bango mabe invitation à ardoise mais avec divine invitation en bois netika kabasali à mon Joseph tata maboko léaïs grand menuisier invitation en carton na ba fololo nango jardin de Dieu invitation à boy bango ya mukolo fait tilata mabe maison divine à bosali binote à Tchelibinobe promotion angolais à Pamba maison divine vous êtes trop amoureux du pays. Wow!